para tambo con ale, ok para tambo. Ok para tambo con ale, ok para tambo con ale dide, anu se kaolo ngakude. Ok para tambo con ale. Bonjour, bonsoir, ça dépend heure à laquelle vous allez suivre la danoise. Bambote ebele bisika biso bizwi bino nzambalola ayeba ko pambola bino abatela bino yenge na bandeko na biso ya bundu dia Congo na église ya mpeve ya Longo. Vraiment tosengi ba merci ebele kintwadi na bandeko na biso ba kimbangiste ba shalom na ba homme de Dieu ba chantre de l'Éternel ba shalom bisika biso bizwi bino ba bonjour ba bonsoir na batu nyonso oyo balingaka la danoise na ba oyo balingaka ngai te me bakotaka na sule baoba mpona kotia ba commentaire ke naza ndoki epuis bazo compare ngai bino nyonso boyaka kobakisela nga ba vue. Merci na bino boya lisusu ebele tango yo ozoya wana okanisi ozoya kokoma mabe nzoka ozali koya kobakisela nga ba vue na ngai eza kotonda mbongo na ngai ya YouTube eza komata. Alors vraiment merci na bino nyonso boya lisusu ebele voilà na sepelaka komona bino ba commentaire na bino voilà et ça la kapenza ki ba vu nanga e gonfler lisusu. Alors bandeko na ngai ezali likambo ya mwana na biso ya Ruth Misambo d'abord ngai na koloba parce que nazali mama kulutu na ye, nazali mukolo ya mama na ye, azali mwana oyo lokola ngai na boti. Ruth Misambo azali munyanga, azali mwana na ngai ya 10 secteurs. Donc ngai na koloba vraiment makasi, vraiment na kobeta sete en tant que mama ya 10 secteurs. Voilà. Ezali bongo azali mwana na biso tokolinga te 10 secteurs na biso ekweya etali bino bayanzi bangala baluba bazombo bikolo nyonso etali bino ngai nazokoloba siko atanke molobeli ya 10 secteurs azali mwana oyo ya biso nazozwa Ruth Misambo comme mwana na ngai moko propre ya mwasi parce que ngai nazana mwana ya âge ya Marie Misambo asi abala kutu déjà. Donc mais je dois quand même conseiller Ruth Misambo. Conseil et si la kate c'est à yemoko azwa ou bien atika mais jamais tokoki kocha point na conseil même si andimi na ye kobala mobali wana eza problème moko te abala ye mais biso ba mama tokopesa ye kaka conseil tokopesa ye eza te ke conseil pe mususu ezaka ya esengo soki ozokende nango malamu. Conseil mususu ezaka lokola mbeli ekokata yo me lobi okosepela. Alors tokokanga munoko te bino batu bozoya koloba tolobaka maloba ya batu tokoloba ngasi na ebisi bino oyo lingi koyoka lisolo ya batu te kokota na sule baoba te parce que ngana kosalaka analyse ya batu na kotika kosala analyse ya banyama te ya bambisi ya mai te donc ya bikeko te. Tozana se ya sule baoba awa na se ya sule baoba tolekisaka ngo suko na batongo boye omeli mwa tina yo mwa kopo ya café mwa vin blanc vin rouge na pokwa soko olandanga na pokwa en tout cas zwa et ozala bien. Nazo sana analyse moko très forte et bele bolinganga bokolinganga isusu te. Alors zape na yo oyo zongela ngai tango sepelaka nanga parce que naza wana nayaka kaka kosepelisa batu te tango nzamba pe atie biso wana air moko eloko eza mabe tozwi fimbu tofiakoli et puis toko na kozonga na kotiela bino audio moko e ya ndeko mobali oyo asi alobela makambo ya Ruth alota yango na ndoto lelo ekokisami. Bosakanaka na bandoto te bofinga kando nini video wana eza na site na ngai eza pe na ba view ebele plus de 27 000 views bato ebele bofinga kango me makambo papa wana lotaka ekokisami lelo nazozongisela bino lisusu video wana na suka émission na ngai
na kotiela bino audio ya papa wana e bongo bino bato oyo bozali koloba ke botika na bino Ruth pona mama na ye pe akufa kaka bobandaka kotuka ye bobandi pe kotuka mwana soki ozotambola bien ngai moko pe botukaka ngai famille na nga pe etuka ngai ntango na bande kotambola mabe mwana malamu oyo batukaka ye azongaka na nzela okokufa mpona nini parce que bazopesa correction baza kopesa yo nzela ya malamu yo kufa ngai moko boye wana boza kotuka ngai ntango nyonso bolinga bokompare ngai na bazombo na bato Angola na bato ya wapi na lingaka bato Angola makasi mais boza ka kokompare nga est-ce que bomoni nga na kufi na kokufa mpona ngo te mbe na kozwa nde mayele eloko nini oyo nazosala ya mabe natika boyaka wana na site na nga chaque jour na bemission na ngai il faut bokompare ngai nga kona na nga mwindu makasi lokola ba sénégalaise bokokompare nga na ba métis mpona nini bomo ateke esimba te bokotika na bino te botika parce que na banda ko bloquer bino botika ko comparer ngai nazali la danoise na se sous les baoba nazali moto moyindu nazali congolaise na lingi bo comparer ngai na bikolo mususu te ata biso tolobaka lingala na boyi na sina ebisi bino o nyoso koya na site nanga o comparer nga o tie kombo mutu d'abord na ko finga yo et puis na bloquer yo parce que eza normal te congolais pona nini bolingi te bapesa batu conseil biso pe tokotika te na ko continuer ka ko pesa conseil ti mukolo yeso ko yebisanga tika pona bino te mutu botelemisanga na YouTube ba chaîne eze belé bokende kotala na bino ba chaîne wana mais tango bozwe pa na ngai il faut qu'on dima soki omoni ke na kemabe opesi conseil wana conseil tozwa kango yango pe biso topesaka batu bopesaka biso pe ba conseil bande konanga to solola nan pona likambo ya mwana na biso na salaki live na lobaki na suka mais na tangi suko ba commentaire nyonso to epesinga sous inspiration merci na ba o nyonso to bozo conseiller Ruth elzongi singa sikoyo na video oya papa wana audio oyo papa salaka alotaka ndoto Marie Misamba zo loba na ye ekokisami bolobaki lokuta eza lokuta mwana batu ayembaka afrekantaka ba place wana te balobi yebisanga banani oyo yozo fréquenter ngana ko yebisa yo soko zali nani mwana oyo akendaka na université azotanga classe na ye bien soki aza vraiment na chance libala akozwaka mobali na ye kuna na université mwana oyo akendaka na église aza chantre de l'éternel aza na protocole soki azosalela ngo na bosolo akozwaka mobali na ye kuna na milie wana mwana mwasi oyo abalaki te na nzela école ake na nzela musala komi kosala esika moko boye akobala le musu akozwa chance akobala mobali ne ntango musu na milie wana ba oyo nyonso barate na nzela wana le mususu suite ya likambo boye na boye bakoki mpe kobala na nzela ya bakamarade bakoki mpe kobala na nzela ya sule baoba na live together obengi la danoise toza na site na biso ya rencontre mibali bazali ya badocteur ya ba nayebi te genre nyonso basi ya genre nyonso nzambe azopambola ozwa mobali na yo me ndeko na ngai linga obala na milie na yo mpona ozala l'aise nzambe alobi ténèbre na lumière ekutanaka te soki oza makasi te ténèbre emeli yo soki oza makasi te bandeko na nga na mikolo oyo ténèbre ekomi makasi botika wana na oyebisa bino vérité ténèbre ekomi tellement makasi eza kobundisa bana na nzambe moindre distraction okoti na kati ya ténèbre
alors kolingana okutu te ke okende na ténèbre kuna okende koloba nini ke ngai nazwi ténèbre ngai na kokobisa ye lumière na mikolo ya lelo yaya fo zala penza olenda na ba prière olenda na ba jeûne prière olenda sino te place okei ekomela yo sikoyo komona Ruth kokende kobima na mutu ya mokili mutu ya mokili merci Karine Mokonzi na sepeli na analyse na yo analyse moko ya bien kobima na mutu oyo azali na misala ya bien te bokende kolanda analyse ya Karine Mokonzi ayebi mwana mobali wana bien kobima na mutu ya ndenge wana ndeko na mwana ngai Rich yo za sur komisa mwana mobali wana okozongisa ye penza akota penza na kati ya bonzambe yo moko nanu ozwi ye wapi mwana na ngai yo mutu oyembaka na eglise awa na eglise awa ya Mangembo kuna yo mutu okoli na bonzambe awa epa noko na yo okutani na mwana mobali yo wapi donc ndenge kaka mama na yo alobaki na ndoto ya papa na biso ke yo zo fréquenter bato ya mabe bakebisa yo olanda nzela wana te yango ka yo poke kolanda mwana biso tala sima zonga mutu oza mwana mukete na age na wana baninga no musupe bakomi na bana misato mibale mibne ezama okoko bala oza na droit ya kobala mais tala quand même mobali oyo ozo bala ozali pe fille unique bandeko tango to balaka faut talaka pe position obotameli nango na mokili yaya babalaka bibala bala te soko oza mwana liboso na famille na yo oza mwana mwasi ya liboso okoyeba pe nani oyo kobala pono pesa exemple pa baleki na yo okoyi kobala bibala bala te non parce que ozali mwana ya liboso okoyeba pe na kobala na age nini pona na pesa exemple na famille nanga pona baleki na ngai pe balanda exemple ezate ke yo mwana liboso okene kobala mobali moko ya soulard ya désordre ya ezanga tina lobi e libala no epanzani ubio bandi kolela ale baleki na baza bien na mabala na bango bakomi kotala yaya penza erreur nini asalaka akutana na mobali o wapi alobandi kokene kosenga ka baleki no bambongo bomoni buzoba ya bakongolais nde tozala nango avo bala tala position ni noza nango oza mwana liboso ou bien ozali mwana ya suka ou bien ozali mwana ya katikati kobala bibala bala te okoyoka pena mutu muso koloba lobi mama na ngai mama la danoise mama leki ngai koluka mobali me nazali mwana baboti ngaka ngai moko nalingi penza ke mama na nga sepela tela raisonnement kitoko Rich tozo tuka yo te toko tuka yo pourquoi tolingi nde yo yango tozo bimisa pema na biso koma yo kokitala ba photo yango wana na cheli bino les trois fiancés place nyonso papa oyo akangi lopango atikali pe kobala bango te akangi lopango wana aboti na mwasi wana bozomona numéro 1 akangi lopango na numéro 2 papa ngo ye wana aye kokanga siko na ya mwana na biso lokola tozo loba boy aza na mbongo soki eza bakisi te oyo esalaka ye bongo akomema mwana otina libala mais soki eza ya bonzambe te libala okokende mabe ou bien mwana wako souffrir eza esengo te il faut orienter mwana na bino orienter mwana bino ba famille ya mama na ye botikala na ye il faut orienter ye akoki jamais kozala likolo na bino eloko moko eza na communauté na biso oyo eza mabe soki mutu aza orphelin ou bien orpheline olie bopesa conseil bino bokomaka koyoka mawa na mawa wana moya bonga eza te
Et là, on est sur ça, et botika et maman na kufa, botika et l'amsou yango des eaux consolés. Et ça normalité. Comment société kobonga? Comment makambe kobonga? Non. Moutou azala orphelin, azala orpheline. Moutou nyonso na mokilo à la fin okoma kaka orphelin, okoma kaka orphelin. Yo kanti ba parents na yo bako zala wana, bako zala na yo ti wapi. Non. Bande ko na ngai. Bozala bosala ekenge. Mwana mobali oyo azali na bana plus de 5 enfants. Oyo eza reconnu. Sans oyo aboti côté mususu oyo yebani te. Aza mukolo makasi na Ruth. Azali mutu ya milieu. Bozoka ba caractéristique déjà ya bien teze et comme ebele. Aza mutu oyo akotaka pa ba fabricas, ba wera, banani. Alors Ruth azali mwana ya mosai na nzambe. Mama na yazaki mosai na nzambe. Ayepa noko na ye oyo azana ye awa azali diacre, azali ancien na église ya Mangembo. Donc akoli na liloba. Sikoy koma abima akine kobala muta mokili. Toloba o toloba te. Bobani kobenga biso bandoki. Na sepeli na zala ndoki na bonzambe. Bibo kanti ndoki nyonso zaka motema mabe te. Ba ndoki na bonzambe pe bazalaka. Parce que nazo mona mabe o biso tozo loba te. Po le to bima bandoki. Jour to loba ka papa wana a loti ndoto. Nga na sale lango banalise. Bo cheki munoko botika ye bandoto na bino pola. Lelo ndoto se réaliser que azo fréquenter batamokili. Lelo abali eza prédote eza déjà libala. Biso na bamanyanga nazo ebisa bino prédote eza libala. Boye bango lelo na mitu na bino. Biso na bamanyanga prédote ezali libala. Ba azwi masanga. Boye bango lelo. Boye bango bochong na mitu na bino. E pa ya bamanyanga. Prédote ezali libala. Azwi mbongo wana. Azwi masanga wana. Apesi ba mama batata banoko. Ba sopi na mabele. Ba meli. Eza libala. Akoki pe kokende deja na libala na ye. Après, mukolo mobali akokoma après na facture aye kopesa. Akopesa ngo même après 10 ans, après 5 ans, après bana combien? Ndenga zawana abali deja. Bakutimi na bakutimi bazana bakutimi na bango. Boya wana te bokoloba te eza kaka prédote muso kotika te. Pona biso ba manyanga 10 secteurs bien signés abali. Ritu wana za ya kobala. Na butu wana pa kokende pe abeti pe deja banzonzingi na ye asasali pe ndebolo baka bakoti mbanzi basali ba sexe na mobali na ye. Abali. Biso nyonso ba manyanga to leka wana. Bolingi bolobani. Bino ba ekolo musumu zo ko chamunoko. Te eza kaka prédote akoki ko changer. A changer sous poignée. A changer pourquoi? Ezande ayeba ke akena nzela ya mabe, ayeba ndenge ya kotambola siko na ba prière, ayeba ndenge ya ko gagner siko mobali wana na kati ya corps du Christ. Au lieu bolinga ke batu ba garder silence. To regarder silence te. Ata kutazaki mwana lo mbongo, to linga to loba. Oh mwana ya soki ya nani? Ya penye liye wana to lobaki. Mama na yepe azaki pasteur to lobi. Mabe to lobi, bolamu to lobi. Ritu to kotika e bongo te to garder silence. Non. Boye bako sunga bana na bino. Yo vraiment papa oh qui se respecte. Maman oh qui se respecte. Obotika mwana moko kaka. Moko kaka na vina yo. Ale papa moko boya ye. Parce que na mbongo ebele. Bandeko. Ngai na Kishasa. Mwana mwasi moko bo azaki pe orpheline de père et mère. Azaki métis ba métis oyo ya nini ya ba o baza mélanger la ba kabinde kuna. Pa amande ko boko me pa tata mwasi na ye na yebe tata mwasi na ye bien. Mwana bata mukie ba ye ko linga ye na nani na papa moko mukolo papa sirop.
naza si batu nyonso bavanda na njili boyebi papa na sirop na quartier 7 aye kolinga mwana wana ya mukie wana mwana nazaki mineur moins de 18 ans tata mwasi na ya ndimi ote abala kaka sirop aza na mbongo biso tozwa mbongo sirop apesa bango mbongo asomela bango na kombi bazwa mwana ya batu ya muke parce que ni kozanga ba parents kotika mwana na epai ya batu eza pasi yaya zwa mukumba na ona pasi da bisengo koka poto eza paradis te mwana wana kende kobala tata mobimba sirop lelo basuka wapi sirop akufa so na basida atikela mwana na mamaladi camarade na nga mususu baloba na nga kuti bayebisaki nga balobi aza awa na Belgique akoma so mama pasteur mwase kisangani na lukaka ye batikela maladi ya sida na tata mukolo sakombi sakombi te kisombe papa kisombe moko ya gouvernement tozaki na université tozalaka na université tozaka kotambola na yaza mwasi moko ya kisangani oya bapembe wana kitoko wana nakenda tina ndaku na ye bapesi bazwilaka ye kote ya mbinza kuna kote ya mbinza oyo babengi yango nini ya église wana ya neti ozoke kota lolo la crevette nakenda ti kota la camarade nanga azobima na nani papa wana oya mukolo wana kisombe papa mukongo wana ba commerçant ya ba commerçant d'ita peuple wana lelo atikele malade eza mabe aza na Belgique wana bayebisaki nga kala te mwasi mo boye toyebanaka na classe abi azaki pire camarade nanga bandeko eza mabe lokoso mbongo eza mabe surtout kokende kobima na bamikolo mpona lokoso mbongo ezali mabe soki nzela wana biso tolekango eza mabe totika mpe bana biso baleka wana nga naza mosantu te bozoka te na oyesa bino bakamarade na nga nde baleka-leka biso so toleka-leka eza nzela malamu te alors totika boloba bino nde basantu boye na boye mais toza basantu te toleki esika mabe so preso toleki eza na banzube eza na moto ale bana batu bazoya na nsima bana bazoya na nsima totika bango baleka wana boyami bino nde mutu wa mitema mabe bino nde mutu boza mitema mabe biso tozo tracele siko bana na biso nzela ke bokeba biso tolekaki nzela wana eza nzela moko ya mabe ale bino bolingi te bino bokati ata Werason ndenge aza wana aboti bana ne mibale botala kaka Werason musicien pamba aboti bana na ye me tala ndenge azotangisa bana na ye tala ndenge alengelaka bana na ye bino bokati lelo bokomona mwana Werason okende kobala muta milie bokosa kobala muta milie te meme bana ya papa Wemba babala bata milie te bana papa Wemba babala basi bana nyonso ya basi ya papa bana na basi babala bantu ya bien parce que bayebi ke milie eza malamu te bana jibe bangwana bazotanga ba classe est-ce que bazoke ko bala bata millier alors mwana oyo azui chance aye a na mboka oyo na Londres ou na Angleterre aw classe eloko pamba aw akene ko suka na mutu ya millier ale bino bozolo babotika ye pona mama na ye batuka ki est-ce que nanga yebisi bino mama na ya kufa ki pona babande ko tuka ye nanya nga yebisi bino makamana bino lokuta wana bozala nango nana ngai sabino na mokili oyo fo mutu nyonso alinga yo bino botukaka mpe biso awa botukaka ngai surtout ngai chaque émission botukaka ngai sikoyo nakufa mpo na bino bozotuka ngai c'est quoi ça n'importe quoi mwana ke na nzela malamu te mwana abotami ye moko akende kokweya na tata oyo abali basi na ye bango nyonso bozomona oyo bazoleka tanga nazoloba oyo baimage nyonso ezoleka bana basi oyo papa oyo awuti kokanga lopango. Est-ce que ata kutu lelo akabwani na ritu te bino bakati ritu ozala heureuse na kati ya libala na ye ngai moi je ne crois pas na mobali ya boy oya kolinga akende kokota na ye miziki ya wera oya kolinga akende kokota na ye miziki soki ya wapi ale ye ritu akokota na ye yo mona wapi mobali na ke concert yo tikali na ndako kande place ozokabola libala na oti balobi la femme doit suivre son mari partout soka oketa concert faut yo pour accompagner te bandeko na ngai rite tala sima zonga mutu yaya
retard ezate soko za na zemi na ye ok kende bota eza pe malamu te ko bota partout mais soko za no na zemi te tala sima zonga mutu et puis sambela makasi okata ba lien wana eza ba lien moko mabe eza ba ma lien o ya famille botika kotia ba commentaire eza ba lien ya mabe il faut atele makata ba lien wana oyo ya mama na ye wana ba lien mabe o ya famille ya mama na ya famille tata na akata ba lien wana eza ba lien moko malamu te eza vraiment ba lien moko ya mabe makasi alors bino nyo surtout oyo yo bozo ba botika rich place na bino eza awa te na émission oyo bokende kuna bokomi yango na ba émission mosusu awa epa na ngai nazo conseiller Ruth naza na 2 conseils po anasukisa bolanda audio oyo na tieli bino na suka wana video wana na 2 conseils Ruth soko ozano na zemi te eke ozana o libre kokanga lopango ndenge banyonso bazoba eza libala te mais na biso bamanyanga eza libala okoki no pe koboya boya bima na yo okokoka na yo mukumba ya papa ya bana 5 te eza facile te mais soki osepeli na libala na yo vanda mais yeba okoti na bitumba ya mabondeli moko ya makasi ndenge osambelaka ya mike wana tika na yo likolo kaka ya koluka batu oyo bobengaka soki batu basponsorize bino mama na yo mpe akwea na nzela ya mabe yo mpe ka likolo ya miziki olingi soki oluka mobali kamba bando ekosponsorize yo tala place okei bajeune fille nyonso oyo botikali bana nyonso bolingaka nga bamama nyonso bolingaka ngai soki mwana na yo alingi abala il faut atala position nini aza nango aza mwana liboso ubi aza mwana mibale mwana misato ubi mwana ya wapi soki obi abotami ye moko tobalaka bibala te mpo na lobi opesa charge pa bandeko na yo te a bon attendeur salut vraiment na suki wana bolanda audio wana ba commentaire na bino eza bienvenu kofinga na bino pe ezali bienvenu donc voilà parce que boko changer te ngai pe na kotikala kaka kosala ba analyse ya batu kaka ya ba nyama te landa boye landa mutu boye ya betaka neka ba masolo asala ba analyse ya batu te mais kende kuna est-ce que nga na ye na ndako no kokoko landa ngai non va là-bas oza libre totalement libre vraiment mais naza penza na pasi na motema esalinga pasi makasi mwana muke ya 25 ans âge ekipaka te mais mutu oyo ata kutu mobali anga azalaki na bana te mais nga na kobalisa mwana na nga te na mobali oyo adivorce mbala misato na osala yango te ata mobali oyo azalaki na bana te mais mwana oyo ngai na botika mwana moko baye koyebisa ngai mobali oyo adivorce mbala misato baloba ngo bien bala mobali oyo akufela mwasi kasi oyo adivorce te baloba e adage wana lelo botiki yango lelo bobosani adage wana oyo bakoko na biso batikela biso bala mobali akufela mwasi kasi oyo adivorce te oyo akufeli mwasi tokesala ba examen tokoyeba so mwasi akufaki na nini est-ce que azana sida te mais oyo divorcaka botika et puis mbala moko te mibale te misatu te te bandeko nanga botika ko conduire mwana batu na erreur boni boy bino ba mama yo ndi mama mwana na aya ko abala mobali ndenge wana ba mama botika mitema mabe ba mama o ba intervenir ki na émission boza penza mitema mabe bino nde mutu boza mitema mabe bino nde bolingi Ruth te nga mwana nga takutu mwana nga suka mwasi ayelinga mobali ande mwana eleka te ekoleka te na tokolia mbonga libala te bakokende ti ndenge babalaki Amazon nde papa para Amazon balobaka biso tolingi vedette te Amazon ake kobale babi bovanda tomona ndenge bawumela nde bayekolia mbonga libala nga pena na osala ndenge wana tokolia mbonga libala te kende nanu kende ko convertir mobali wana abima na millier akoma normal bovanda na ye pendant 25 ans nde biso toya olia mbonga libala
Eh, mbongo nga libala bowela kolia ngo ezaka pe nini yango. Bambonga pambala na mike wana. Bokoye pe ko bana rich kende na yo, vanda na libala na total. Ndeni ekopesa. Poza ka presa kolia mbongo, pesa whisky. Bino bokoso ba Jack Daniel awate. Ah, na regretté Balia kalia pe mbongo mabala ka mbangu bongo te. Ce n'est pas bien quand même. Bon biango attaque fiançailles oh. Et monanité place nini a zakina fiancé. Et monanité. Bande konanga po na silis boyebi mwana ya Léona Zama Moulaï. Fona pesa bino exemple belé. Mwana mamo langi oya médecin. Oya avant dernière na yoana. Ce qui Enus ezaye. Bon, na liko lo bapenza kombote pona na confondara bango oya suka na owana. Te Enus wa suka. Owana ya médecin wana. Comme on est kiminga soki ese soki na. Si pe na lobela bino en émission. Mwana wana mwasi akoma ki fiancé ya nani? Ya Sikatenda. Ya Sikatenda. Garçon ya Sikatenda wana a divorcé ki na mwasi na baza divorcé. Pasteur wana Sikatenda mwana wana mobile aza divorcé na mwasi na aye kokoma fiancé ya mwana ya mamolangi ayembaka wana oya ya docteur. Bande kona mbino église a combat spirituel. Maman na ye kutu te. Mais ba toi combat spirituel ba télémélier balobi non. Tela mwana wa yo kaka. Balobi yo ko bala yo oboti nanu te. Ozabo oke ko bala tata wa agutu ko divorcer na bana soki 4. Ya ba télémela mwana wana mwasi. Comme les oki manga mwana makambo na oloba soki na kosi bata mamolangi ope bazana kati pona ngai nazala mutu akati na yebisa bino mwana nga bala kuna na kati. Donc na yebi masola kati bato mamolangi oya likolo boye ba kutu makamba boite ba papa ya mikolo wana ba responsable batika na église ba vandisa balobi jamais to boyi yo te obala mais okobala tata mukolo bongo te. Potala nde basunga ki mwana wana yoka ki atika papa wana Sikatenda atika ye bandeko nanga atika ye ba vandise babina ye jamais yo oboti na nute oza boye to boye te okoli na omo mukeme o mobali akoya kaka. Et puis biso nde to sambelaka biso na nini na biso babengi biso na vision na biso na vision tata wana ekokani te. Biso na vision na soto pesa batu ba maite ya milangi ba bido ba maite ye na vision ya melisa batu ba mai ba vandisi ye mwana yokaki banani ba vandisa ki baza ba ofele non baza ba ofele eza batu oyo bazaki na entourage ya papa na mama na ba talisi ye mwana mwaza aleli avandi alobi ok en tout cas boza na raison balobi tala ninga uti ko boya mwasi yao mwasi ya boye kaka boye na bana soki 4 soki yoko kena mikumba wana yaya okokoka vision wana ba boya ki alors comme ce qu'on a Ruth to pese conseil ko bazo tuka e bongo mwana mamolangi nde batuka ki ete Marie Misamu na mamolangi nani aleki na lupemba nani aleki na gaz eza ba mamolangi te Marie Misamu atiki ata orchestre te wapi orchestre Marie Misamu be telema ikwei mais mamolangi atiki be église monde entier. Est-ce que nani Ruth na bana ya mamolangi ba nani bazana lupemba mais mwana mamolangi ba vandisi ye bande rotango na oloba no vrai parce que oyanga zalaki na kati wana tango bazo solola ayoki conseil alors bino boliba pesa Ruth conseil te bino nde mutu boza mitema mabe bo me mariti na mabe boyoka bolanda siko maloba oyo bo mondenge ndoto ya papa oyo kokisami lelo après 4 ans ndoto ya papa oyo kokisami après tokozonga kaka tokozonga lisusu kaka tokozongela kama makambo tozaka awawa bino batu bozo encourager merci na bino boke kopese ba fleur Nzambe apambola bino mais soki boko salela ngona bana na bino te makambo bozo encourager mwana oyo Nzambe akotuna bino ba mama na ba tata oyo bozo encourager mwana oyo na ba noko na ye ba nani na ye bino so bozo encourager soki pe lukola lukoso mbongo mwana poto koza lukoso mbongo te mwana akoli lukoso mbongo nini osana ngoni okay na mbongo wapi
Maman na asalaki mbongo atiki yango bazage. Yo mwana kokena mbongo wapi? Mbongo eze loko te. Zala na ona vie na modeste. Okolia omeli o lati mwa elamba na awa surtout na Londres elamba eze loko pamba. Oza na taille kitoko eloko nyoso kolata na nzoto ko simba. Ate eloko a délivrer ko simba. O wela mbongo ani na ba musicien na bato babwaka bango. Ya makambo nini yango? Ah non. Non, non, non. Non, 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 non. En tout cas, c'est regrettable. Bolanda audio, merci beaucoup na ba onyo so bolinga la danoise. Merci na obo finganga. Bo finganga sou bien na analyse o nazo zelango à cœur ouvert. Merci. Kolanda ngai Pati la belle lelo nazali bongo na ndeko na biso oyo aye ko passer message ya important et pas ya mwana ya Marie Misamu Ruth Misamu bandeko bino moko bokolanda ndeko na biso ye moko en personne akoloba likambo nini message nini oyo amemeli biso moko na lelo mbote ndeko mbote mama Pati la belle ya masolo ya sika message nini papa oyeli biso to pe bandeko o bazali kolanda biso to pe mwana ya Marie Misamu moko na lelo. Oui, message n'a pas vraiment moulaï tezali mukuse. O ezali que na 2016, na mois de mars 2016, après liwa ya maman na ye Marie Misamu, ngai na soki malade ya makasi. Tangu wa mimai nga na hôpital, na kati ya salle d'urgence, na vandaki, na perdaki connaissance devant un docteur. Na se retrouver na place mo bo na kopana ki te za lokola neti port eza neti libongo na moni bato za kokota bato kokene kozwa bateau pour na voyage alors ngai pe na se retrouver na bango ensemble na saki pe mulongo wana na okende tana komi na porte ya bateau wana pour na kokota baseli ngai ticket ça la quitté. Ouais, mais si vous avez un ticket, vous voyager. Vous avez un droit à 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 voyager. Na moment na telema ki boye na boka misu na droite na ngai na mona Marie Misamu azali koya textuellement ndenga zalaka na bilamba na yataka akomi pembeni na ngai apesi ngai mbote papa nga pela zongisi alabi na ngake loko za kozonga na message mona nazo pesa yo pesa pa mwana ngai Ruth Misamu ke alanda nzela na ngai te tanga lobi na bongo apesi mukongo akei ngai mbala moko na susumuki pa nazalaki na mbeto hôpital na kopalaka te so la kisinene yango wana il fallait banda kala na yebisa ye message yango kasi vi ba malade tungisi nga mingi bambula mingi yaki mwa pasi yango lelo yo bandeko naye komona ye akomi ko fréquenter batu oyo mama na ye afréquentaka na se inquiéter sika wana par rapport ya message oyo mama na apesaka ngai na ba fréquentation na bandi ndeti siko akenda kokutana ba werason na moni ezali débit ya kokutana kobanda na bato wana oyo mama na akutana na bango nayebi te eza na liaison na kopekisa mama na apekisaki ngai il y a une inquiétude à ma casse. Il y a un message qui est fait. Merci papa la ngai bandeko bino nyonso bosili koyoka message ya papa na biso ezali nango mulai te ezali kaka mukuse papa na biso asili kotalisa biso alobi ete tangu akotaki na salle na hôpital donc ba memaki urgentement na hôpital kokoma komi kuna en attendant ba docteur ba bongisa ndenge nini bakosala ndeko na biso a se retrouver mbala moko na esika o babengi libongo donc bisika oyo eza lokola na frontière ya Brazzaville mai bozokatisa mususu azoke na ngambu mususu azoka na ngambu donc bisika wana ba mususu bazali kolakisa batike na bango po bakota na kati na bato bakende soki bande kokende wapi mutu na mutu na direction na ye pas alaki na mulongo ya batu wana na mulongo ya batu na komi tour na ye
basengi ye tike ndeko azalaki na tike te batuni ye koma yo ye awa oza na tike te donc zela biso mpe eza pembeni kotelema telemi pembeni yango bisika kutanaki na Marie Misamu atalisi ndeko alobi awa yo ozali kozonga yebisa mwana na ngai alanda nzela na ngai te message yango wana clé yango wana oyo Marie Misamu apesi ndeko mwana alanda nzela na ngai te donc nzela yango ezali nini ngana yo toyebi te nzela oyo Marie Misamu alobi ete mwana na ye alanda te ezali nini ndeko azwi courage ya koloba yango parce que amoni ete mwana ya Marie Misamu Ruth Misamu abandi kotambola kaka na nzela oyo mama na ye atambolaka nango ndeko na biso aboyi ete message wana ememesela ye ngambu un jour na sansi nini moweya ayebisaki yo loba na mwana na ngai abima na nzela wana yo lobi te donc soki lelo likambo yeli mwana wana ndeko akosentir fautif vi na ye mobimba yango wana omoni ntina ndeko avandi na ngai lelo aye koloba message oyo bozwa yango na serie bandeko na ngai tangu tokufaka nde bisika oyo toyaka koyeba nyonso oyo tosalaki na mokili ezalaki malamu to ezalaki mabe na kopesa bino exemple ya Bible na Luc 16 19 à 31 kuna ozali kotalisa biso ezalaki na mutu moko ya mbongo akufaki azalaki na séjour de mort bisiko wapi abandaki konyokwama ye bandaki konyokwama ayebisi lokola Abraham azalaki kozonga na mokili kokende na mokili ayebisi Abraham aho ozali kokende yebisa Lazare akende na ndaku na biso akutana na bandeko na ngai ayebisa bango ete baya bisika oyo ngai nazali te po ezali bisika ya malamu te message oyo ezali pe na kati na Bible ezali message oyo Marie Misamu apesi epa ya papa oyo na yambi epa ndeko na biso na yambi mokona lelo ke mwana na ye alanda nzela na ye te nzela yango ezali nini bandeko na ngai ngana yo toyebi te nzela nini donc ndeko alongwe na responsabilité wana oyo akondima makambo ndeko alobi ekozala malamu oyo pe akomona ete ndeko alobi eza ba aventure ekotala kaka ye message oyo ndeko na ngai bokomisa yango epa ya Ruth Misamu poto moni nzela oyo ye abandi kolanda ezali kaka nzela oyo mama na ye alandaki po ngai moko pe nalandi bemission na ye aza koloba bengi ba jibe ba nani ba oncle na ye alobi eke soki pe akoki pe okutana nena Inos bi bakopesa na bango bambote donc mwana azolanda kaka nzela ya mama donc mama alobi ke alanda nzela na ngai te donc bino moko bofungola soki eza likambo nini oyo mama alingaki aloba epa ya ndeko na biso na yambi mokona lelo yango message oyo inquiété ndeko ifalaki kaka alongola yango po azwa kimia lokola alobi alongoli yango bo partager vidéo oyo bo komisa yango ti epa ya mwana Marie Misamu na kati na nzela wana bandeko na ngai toyebi te liwa nini o Marie Misamu akufela nango akufa liwa ya Nzambe to akufa liwa oyo ezalaki na maboko ya bato soki liwa na ye ezalaka na maboko ya bato seke eutaki kaka na nzela wana nzela oyo apekisi alobi na mwana na ye alanda yango te c'est vrai mwana alobi ke tango mama azalaki na bomoi abandaki kolinga ye ayemba ye abandaki kolinga koyemba te me nauti koloba soki mutu akufi aye komona réalité ya makambo oyo asala na mokili place nde akoya korealize natindaki mwana nga na erreur asala makambo wana te alanda nzela na ngai te donc na nzela yango makambo ezali ebele oyo bino moko
payer moko mwana yango akodécouvrir aza nanu mwana mokie aza mwana ya mokie bato bazali kotambwisa ye bakoki komema ye na baerreur ebele bakoki komema ye na baerreur ebele aza nanu mwana mokie ayebi eloko moko te namoni ye na basankara de kunta abimisa album na ye akomi kopesa bango basalele bapiblisité donc amlandi di complètement nzela ya mama na ye yango eloko esali ndeko pasi aye aloba na boy funa longola charge oyo po ça fait longtemps 2016 ndeko avandi na message wana po akoloba ngo lelo c'est kamoni ke non mwana oyo aza na danger yango toyebi te o biso tozoloba be toyebi te soki kobima na nzela ya bamusicien mokili na musicien ya nzambe soki nzela ya Brazzaville toyebi te donc totiki bino moko boza makambo en charge sikoyo mpona kosilisa mpona kosukisa masolo na biso ya mokolo na lelo ndeko lelo banini okoloba ya suka oyo etali okopesa ya suka na mwana Marie Misa. Merci mama mpona motuna likambo ya suka na kopesa surtout naza kozonga na oyo uti oloba awa conseil oyo opesi po osengi na peuple congolais ayebisa ye na kosenga na peuple congolais bopesa ye message oyo mpe ntango koyoka yango vraiment atosa makambo oyo olobi parce que on vit une seule fois donc là mutu na kodévelopper te nyonso surtout mama uti oloba on vit une seule fois, c'est-à-dire à mettre en pratique. Il y a avant que maman naie ayeba, nzela ni maman na lingaki te, to nzela ni maman na lingaki. Donc ngai likambo solo ki na ngwana, ngai pe na se retrouver na séjour wana ya bato bakufa. Donc il est difficile vraiment na continuer musique ou na tuna mituna, il est difficile. Il y a qui monde ya biso te. Donc na kosenga na vraiment à raisonner votre vraiment la réflexion makasi na etali vie na ye po ye moko azali responsable ali maîtresse ya vie na ye pe ye moko azali ko diriger vie na ye oyo naza koloba yango wana likambo nanga suka yango na merci maman vraiment mpona masolo na biso. Merci papa. Donc vraiment na remercier bino bopesa message oyo na mwana Marie Misa mo bo partager vidéo botinda soki akoyoka akotia yango na misala ekozalaka malamu soki pe akotia yango na misala te ekozalaka malamu donc choix ezali epa na ye ndeko alobi lisolo na ye abakisi te alongoli te message clé ezali na mokuse kolanda nzela na ngai te bisika nga na suki botika na malamu au revoir.